Bonjour ou bonsoir, fidèles chers internautes. Ça dépend de l'herbe. Rosali Bakuya Kolanda Biso toujours. La chaîne number one, chaîne éducative, chaîne numéro 1, chaîne OSP la cabino. Ba source ya information Congo Top TV de Makambo. Ba le biso qui au sabona na Congo Top TV de Okozala de cité chaîne Oyo et SOP la cabino ba news ya bien. Aujourd'hui je suis avec apôtre des nations Dieu donné te repartager naye moi masolo mikie nyonso na bokoyi bango na mozindo ya masolo biso ya mokolo lelo na kosenga na oyo azana derrière caméra azunanga invité nanga ya mokolo moi lelo c'est parti. Apôtre, bonjour. Oui, bonjour, Maman Dorcas. Boni yo. Te nga santé zanango malamu nzambe azosunga. Boni ba fête meilleur vœu. Ouais, meilleur vœu, pareillement pe na yo. Na koyi koloba te ke nomba musu na yebi yo te okoza mutu ya ba Noël. Tanga na koboya ko créer polémique. Aussi longtemps tous na besoin nango te. Oh, tu as la besoin de Noël te. Yo na boye na fête no Noël te. Te na fête yango pona bana. Tellement bana ba kozwa harmonie ya baninga na bango bana. Nga moyena indisposé bango ezate. Na okota ka na rythme wana. Mais na conscience ngai na yebi yango te. Na conscience oyebi Noël te pourquoi po biso tu yebi kaka Noël eza jour ya botama ya Yesu biso to fêtaka le 25 décembre partout jour ya botama ya Yesu mais suis étonnant que na mona ke apôtre des nations aza ko refuser mokolo ya le 25 décembre. Bah maman Dorcas c'est un sujet ce qui est poto traiter de sujet wana. Et que ça biso sous temps moulai pour perdre biso te mais ça peut point moko na kati ya 10 recommandations ce qui to komi na 3 4e point j'espère isa yango moi développement moke na koloba mais maintenant non. Merci beaucoup fidèles chers internautes on est wana portrait des nations le bique non et ça vraiment sujet au tokozwa temps ya kolobelango pourquoi le 25 décembre au tolobaka ke jour yeso botama ka totango entre parenthèses et ça na jour moko toko débattre kango vraiment na plateau na biso elongo na prophète des nations mais le tozolo bana nous dire recommandation na ye oyo nzambe apesa ye et pasteur et apôtre pardon yo linga pasteur apôtre yebisa biso nanu par rapport ya 10 recommandations na yo oyo nzambe apesa yo donc toza na première na 10e alors expliquez bana nzambe o bazo na biso na chaîne éducative chaîne number 1 chaîne numéro 1 expliquez biso toyeba. Bon merci maman Dorcas koloba ke na expliquer bana nzambe toza na église te za batu nyonso bakolandanga baza bana na nzambe te. Kozala mwana na nzambe na kozala peuple de nzambe eza des choses différentes. Non, le problème est que apôtre na moni lobi ke kozala mwana nzambe na kozala peuple nzambe eza des choses différentes. En fait, expliquez biso quelle est la différence entre mwana nzambe na peuple ya nzambe ba imboka bazona da biso. Merci. Peuple ya nzambe azali ekela munyonso donc la créature nyonso ya nzambe oyo azali humain lokola homme femme bango nyonso nous sommes dans l'ensemble ba peuple de Dieu. Maintenant na kati ya ba peuple de Dieu eza na ba oyo nzambe abendaka bango bakomi bana na ye c'est-à-dire ba oyo ba confesser Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Soki okomi na niveau wana bakozwa na Jean chapitre 1 verset 12 ba kotisio ba oyo ba yambaki ye apesaki bango pouvoir de devenir enfant de Dieu donc fils de Dieu mais oyo ba tikali roi bande ko na biso ba bouddhiste ba église des noirs ba musulmans na ba oyo pe azane na tendance te wana nde baza ba peuple de Dieu bazwaka message na biso à travers bino boye azana yi chrétien te mais alingaka émission na yo a profiter ko yoka ngai sans cela ce qui n'est na ba culte aroyati aroyoka ngate po za chrétien te mais ngala za chrétien oyo tozali na nouvelle doctrine donc moni ngai na za na nouvelle vie chrétienne et église te nouvelle vie chrétienne ezali vent oyo eyaka na ba époque ndenge Jean-Baptiste ayaka na époque na ye ezaka vent et voir même abengaka bata génération na ye ba race de vipères biso tango toyaka tellement onction ya Saint-Esprit na kati na biso et agisaka kozala déjà na supériorité moko boy
ozo se pressentir que oza tout près na Jésus-Christ. Donc oza déjà tout près na Jésus-Christ, oza lisu na nguya moko kobanga te. Donc bato baza na race na yo et bien na génération na yo baza retrouver un peu les contraires ndenga na zabo. Il y a des gens oyo balingaka ko comprendre ngai penda te po toza na bango na même génération. Yango moni tant message na zwa ki yango apesa nga message ya bana 2000 ans. Po bato nyonso bazali génération 2000 ans. Na biso bato toza na ba génération 1900. Toza des catégories différentes par rapport à Nzambe. Bango oui, toza na bango nde moko te. Donc biso toza bato oyo tozali ko mema bana wana to faire voir bango bazwa droiture. Po bango nde bakotikala kolakisa ba génération ekoya sima ti to koma soit na 3000 ans pour na venir à Christ. Ce qui est kozala biso to kozala ti omone mais kolongola bango so na génération na biso ya 1900 kokota 2000 ans il faut to aider bango nde ba aide yango yango so zotala komona ke na prophète na lobaka déjà ti na ba 2050 bato ba kozala ba ko constater que makambo bazomona na oyo biso to monaka ndenge moko te bango bata 1900 ba ko banda ko annoncer que Jésus aya donc enlèvement c'est ça les ma pour makambo ba oyo ko bata 1900 ba okoma tina 2050 ba 2060 ceux qui okomi ozaka muta 1900 makambo za komona e bandu troubler yo oza comprendre bato ba okokango ezaka bato ba botemi na 2001 2002 2010 2000 oui bango nde ba okoka makambo wana mais biso to okokango te so biso toza wana poto aider bango ba comprendre exactitude ya parole po bato ba elaka biso bible bazalaka ba envoyer de Jésus-Christ. Bango bayaka na forme ya musala mais na kati na bango lokola Nzambe vérité ne yaka malem ba oyo bazalaka na ba apôtre moko aglisaka bango na groupe wana nde baya bakotisaka malem nde liloba Nzambe soki bato bana molio mosantu lelo net na ba RDC et ça ba génération oyo bakutani na ba grâce lokola net ya biso ba apôtre des nations. Autant ba papa na biso bali na bal ba prophétisaka pona réveil ezalaka na noté. Mais on va prophétiser pour réveiller yango yesiko. Et pour ba ko réveiller batu, ko réveiller batu na pongi na makambo yo ba yebakati parce que bandeko ba yaka avant balalisa bango pongi. Yango moni tango Nzamba constatera que mabeye atinda la serviteur. Au serviteur wana ya a expliquer batu. Na ba o nyonso o na histoire après na biso. Na bandeko bayaki na liyoba Nzambe na reconnaître ka ndeko na biso William Branham asala musala na ye ya malamu soki totali na 4e ou 5e recommandation romona ke ye azwa pena une partie ya bolamu oyo asala. Donc apôtre tout le bana dit recommandation no wana William Branham pas na kati William Branham pas na kati po azana aspect moko oyo ya présentaki akota soki bandeko ya génération na ye bazalaki lokola bandeko ya génération ya Jean na ila Patmos o bazaka na Asie tango Jean tindi maloba na Asie cette lettre o Nzamba pesaka ye ba pasteur wana ba captera ngo facilement basaleli yango na l'église na bango e botaka bolamu mais ya biso soki yo ye na message o pesi na génération na yo compréhension exacte na cause exemple moko tango ndeko na biso Branham ayaki na message aimeka ko aider population ya génération na ba éviter télévision donc ezalaki nango mabete ba ezalaki mabete parce que a comprendre que de Nzamba révéla qui que à la longue eko bebisa pena génération une multitude ya batu tant bazo ko mona biloko wana bazo mettre on na pratique oh ce qui ba comprendre kaye totika la na radio ba empêcher kaye ba biloko mosusu mbele même ba masumo to mona lelo elingi e grand et pour e comme munene makasi comme de comme lelo tie raison pour laquelle na lobaka kende kwa sala ki moi musala mais ba comprendre que lelo apôtre des nations aye Nzamba lobi na yeke akuti mokili za na désordre apesinga 10 recommandations na 10 recommandations wana ezosenga te ebanda na bandimi 10 recommandations ezosenga ebanda na ba église ndenge Jésus abandaka kokota na ba synagogue olakisi nano ba serviteur balakisa ba frère na ba sœur mais ya biso lelo ba pasteur ekomi tellement za na li gablo na ye po andima lisusu eloko mosusu erobeba po anini papa molimo na ye alakisaka ye déjà ba erreur so ba erreur wana ye lelo akoma ko couvrir yango
sans preuve. Mais preuve biblique exacte. Mais azo couvrir. Nzamba lobite yebisa bango 10 recommandations. Où ezali que la première recommandation tozomona balobi n'appelez personne sur la terre votre père spirituel. Wana nde bomakanga makasi apôtre. Nikambuane bomakanga makasi expliquer biso nanu première recommandation na yo wana. Hein? Il to bi bien nzambe mutako disons à révéler qui c'est ça non? Oui oui. Alobi na ngai na yebisa batu na mokili ba benga muninga moto tata ya molimo te. Pourquoi? Po tata ya molimo déjà zali. Mutu nyonso na mokili za peuple dédié. Asa tata na molimo. So otuni awo yebisa nzamba za tata na ngai. Mais ya sambela kati. Po na ina za tata molimo. Po tata ya molimo azali mutu kaka moko. Ezalo sambelaka, ezalo sambelaka te. Maintenant ba oyo bazoko bima lelo personne physique akomi tata molimo. Akopesa molimo nini? Qu'est-ce qui prouve que tata wana za na molimo? Parce que na Bible soki totangi tokomona Apollos Bible lobi azaki ne na molimo mosantu te mazalaki koteya liloba nzambe na précision pena évangile à Jésus-Christ. Mais azaki ne na molimo mosantu te. Sikoyo nayebaka te tango yo lobi oza mwana ya tata wana lokola ya Apollos po ateyaki liloba nzambe. Mais yo benge tata no molimo par rapport ya quoi? Or babenga mutu tata molimo parce que yende aboti yo na molimo, c'est-à-dire apesi yo Saint-Esprit. Nde okoma na facilité akobenga tata molimo. Yo kaka po ya te yo liloba nzambe akomi tata no molimo. Or tata ya molimo ba invoke. C'est loko eutaki wapi? Tata molimo ezali ba symptôme ya satana. Asalaki po na ba église. Tango bato bakimaki kozala ba astrologue na ba balabala ba koti na ba église ba komisi ba prophétie. Biloko basala kawana ekomi ba prophétie. Maintenant tabakomi kosala ko utiliser ndenge nini? Na quelques points tokota na kati ya komona bakomi kobenga molimo. Tango babenga molimo wana babengaka oya nzambe te. Ba invocation molimo ba père spirituel. Oyo ya deuxième monde. Nde e amvutaka siko église. Oui. Voilà c'est bizarre. J'entends bake molimo oyo tobelaka na ba église eza molimo nzambe te. Eza ba invocation molimo père spirituel dans monde des ténèbres. Donc ba pasteur nyonso oyo dizake to babelaka disons Saint-Esprit ezake oba invokaka na monde des ténèbres. Ben papa, eloko mususu moto mususu asala ngo ayebi na ete. Omoni mwana mususu azalaki frère akomi diacre, berger, tutu akomi pe pasteur. Ya yebi kaka ke papa na molimo azaka osala bon so akoti na kilt akobandana na bonde molimo yaka aleki pe betape wana. Ye azosala ngo peut-être azani participante. Azosala ngo kaka na mais mutu oya yebi secret wana akozala oya azalaki na kati ya début ya bamakambo. Mais ba kopisto nyonso bazana kati ngana tanga bango penate o bazani ba pasteur ba bimi ba 2010 15 ti ba bima lelo. Baza ba suiviste. Aza pena na connaissance pena ya profondeur ya Bible te. Po ye makambo azosala azio ngo na Bible te. Mais azio ngo n'est pas mutu. Mutu ya benga tata molimo wana. Mutu ayebi siko secret ya makambo ngana zoloba. Asa siko tata na ye wana. Po ba musu bekisi musu na ba koko ya molimo. So koko na bango molimo nde mutu ayebi makambo ngana zoloba. Ye suiviste oyo azosala ne kaka accomplissement azo compléter na ye kaka mais ayebi pena profondeur ya makambo te. Pa na yeso otunya koloba te biso to benga ya nzambe. Oh molimo nzambe ba benga ngo chaque jour te. Molimo nzambe soki ye Bible motelobi ekovanda na bino éternellement. Mais Bible kaka yango moko apporte des nations. Bible kaka moko lobi ke prier sans cesse. Alors, ce qu'on na yo ke otoroba ke o molimo ba benga nzambe chaque jour te. Mais Bible kaka lobi ke prier sans cesse. Ah donc d'après yo lingo ebisa que molimo mo santu nzambe. Molimo kasi on a lobité molimo mosantu ezali puissance ya nzambe atindaka na moto soko balobi soki ondimeli Christ ya Jean 1:12 okomi fils de Dieu ndenge acte 2 na 38 Paul Pierre tant azaki lilo balobaki ni repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ba chose oyo muta salaka et vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est par là nde la kisaka boy boko vous allez 10 personnes bozui baptême bondimeli Yesu mais na molimo mosantu bino 10 bozui te peut-être 7
3 barate ou bien 3 kaka bazwi mais bino na miso boye bomona te église mobimba bokolobaka ke bango nyonso bazwaka jour bazwaka biso ozalaka sur place or makambo eleki na molimo yo omoni yango te mais yo omoni kaka nde paster atie bamaboko na nde baconfirme non bebiloko wana esalamaka spirituellement emonanaka te tikalaka na kati ya bato nde na recommandation wana bayebisi ngai mpe ke il faut une femme mariée akoki koexercer le 7 ministère ya Bible te donc il faut avanda soit encadre baningani basi mais kozala na devant lokola un ministre donc eza toléré te epai na Nzambe wana olobini wana deuxième commandement kaka première wana alors les amis balé n'appelez personne sur la terre votre père et une femme mariée fait exercer le ministère. est-ce que lelo apporte coordination bien sûr le bina biso wana ke moi si awi côté les maté liboso disons akamba mibali c'est ça non akamba batu mais wana te disons la wana ozo tangela biso na eza bloc à ancien testament parce que to comment déjà to comme déjà dans nouveau testament c'est oui merci ozana koyeba oyo lobi wana to boite po wana deuxième recommandation. Première recommandation on a tangeli na deuxième recommandation va dire biso que ancien testament oyo zolo bananga et c'est perdaki déjà pouvoir nango eza lisusu eloko oyo ba chrétien ba ko vivre nango te mais etikali histoire. Le ancien testament est perdu pouvoir nango. Oui eza sous un impact te ndenge ezalaki nouveau testament ne siko mutu ezali na ampleur parce que c'est là où Dieu existe. Pour l'ancien testament Nzambe azalaki na bapellation nae. Tu peux l'appeler Dieu des armées, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tout wana ezalaki bapellation nae. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus t'a envoyé à la kisibiso que c'est tout court Dieu le Père. Donc so lungo bengaye ayokayo, faut bengeka Dieu le Père. Donc so bengé na kombo mususu lelo akwa agir te. Po a manifester ki na mwana nae. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Boyokae. Moi, nango, à la qui c'est que notre Père qui est dans le ciel. Donc, Dieu le Père seulement. D'accord, agir. Mais tant on y a le bien Ancien Testament, pour agir, il faut utiliser biloko yozakawana, sacrifice, dîme, donc tout. Biloko nyonso yo yebi mabe wana. Oh, les chrétiens, ça les la raté. Surtout biso ba nation. Tout ça différent par rapport au Bana Israël. Bana Israël, bazali pe nation neti biso, mais bazan exception. Po bango ba ko bikape na ba promesse on nzamba kataka ba lai. Na osala boye, na bon. Wana ezape ba enseignement oyo to ko kota nango na ba détail hein, ce qui montre peut-être au constater que na recommandation moko yo okomi penate. Ngai pe na commission te po otikala bongo yo osenga non parce que ce qui na commission lelo na kozwa temps aussi ça disent or baninga musuti na minute na ba se retrouver te mususa ko se retrouver na 4e recommandation mususa ko se retrouver na 7e laissez-moi le temps na sili sana nous 10 recommandations après ce qui montre akomona que parmi ba recommandations yap à choisir choix moko naza disponible. Il y a qu'au détailler, décortiquer tous les 10 recommandations en détail avec vous, na Maman Dorcas. Donc, laissez-moi le temps. Merci beaucoup, prophète des nations. Et pardon, merci beaucoup, apôtre des nations. Moi aussi, à côté de ma libalité, à prêcher parole de Dieu. Mais on a déjà déjà dans l'Ancien Testament, ok, comme déjà dans le Nouveau Testament. Donc, disons Dieu déjà dans la croix, disons, Bible, le Bible, tout est possible à celui qui croit. Bien sûr, on a oyo, ce qui, ma grande sœur chérie, il y a Rosette Bokungu depuis Londres, ce qui a Kosenga, on expliquait un jour pourquoi moi si à côté de me sauter qui à prêcher parole de Dieu. Merci beaucoup na l'homme sans tête papa Thomas Pombo qui toko depuis Paris bambo tena moté mayaya bisina kakesidi apôtre des nations banda sikoko détail c'est comme une deuxième ou tozaka na première deuxième c'est na troisième.
personne sur la terre votre père spirituel. Et une femme mariée n'a pas le droit d'exercer le 7 ministère. Nalobi na deuxième, balobi na biso ke non, Ancien Testament, ici perda valeur nango, et zo sengate na église ya lelo, un pasteur, oza devant bateau, oh na Deutéronome balobi boy, na Ézéchiel balobi boy, oh Moïse te, les enseignements ya ba chrétien te. Enseignement wana ya histoire, ils ont une école de dimanche. Omoni bana nde bayaka mokie obani kolakisa bango nde nzambe akelaki mokili ndenge Adamu na Eva ndenge Kaine ndenge abomaki Abele oyebisi ndenge bayaka na Israel na Egypte bakatisi mai ya monana bamane ebwakami yeti osuki wana mwana mokie ayebi de histoire akondi nango so akomi mature to Jésus azwaki baptême na 30 ans au âge d'adulte ezalaki 30 ans. Na baptême 30 na okufa nde 31 mais bino boyebi 33 ça c'est to évoluer na makambo mosusu donc aye kozwa lelo oyo âge d'adulte eza 18 ans donc so mwana akomi de 18 19 20 aye na église eke na église wana ngai nayoki yo pasteur obandi lisusu Ézéchiel elobi boye Nathanaël pardon Nathanaël ça va Néhémie tout. Donc, on a un pasteur, frère, ce que moni ozokoka côté ate otiki nanu. Luka frère wa zana molimo mon centre a expliqué batuma molimo. Nouvelle doctrine, Paul azwaki ba difficulté ensemble na ba les collègues nae pour la nouvelle doctrine. Donc nouvelle doctrine ezane bino bo salela ngoti na ba église ozo sangisa te. Nouvelle doctrine Paul alobaki obligatoirement faut loba makambo ya Nouveau Testament parce que c'est là où il y a le Saint-Esprit. Oyo tant ozo lobelisa maman Moïse baka na Saint-Esprit te ba Abraham baka na Saint-Esprit te mais yozo comparer biso to sangana na égalité ngala o mani tozo kosa yebisa ngai mambo Etienne yebisa ngai makambo ya Paul ya Timothée ya tout ça tokozala na bango na point d'égalité pour biso nyo trois génération ya molimo mon centre nde na troisième recommandation babi un serviteur de Dieu n'a aucun droit de bénir un mariage soi-disant une bénédiction nuptiale ezalati. Yo pasteur yo bengi bana ya bato tie bon maboko et d'ailleurs Paul azoko pekisa Timothée ne met pas de main en précipitation donc maboko frère ndenge na mona ba pasteur na mukolo moko atie 4 5 fois lobi ba eli suza bandida tie frère bosala ka mabe makasi yoka apôtre des nations le bini que bénédiction nuptiale est autorisé t'es pas un Zambé Nzambe na makambo ya bolingo azalaka te nde nayoka moto mosusu ayemba nzembo mokweli bale bandaka na jardin nzambe ye moko naba eza mensonge te soki sujet wana soki yo oyebi moto ayemba nzembo wana oko invité nanga na face na faire voir yeke ayemba mabe ezalaka te ayemba mabe mais bipe maman moto pa oyoyeba nzembo aza mpe akufi déjà mama tete. Ok, ce que Zalaki qui est maman tété a koufa qui tena ninga kuna beta bino featuring apôtre fara na maman tété. Écoute, li pas les ko banda na jardin te. Mais banda na jardin de ned papa. Ça va ya sujet kasi. Soki toko décortiquer yango okode te yo moko omona te ma sœur okomona ke naza na raison. Deko ezalaka te libala oyo Nzambe muta respectera ngoti. Libala Nzambe ezalaka avec objectif. Nzamba ebisaki moto tant akeli multipliez-vous remplissez la terre donc sengaki na moto azela sko libalo yozolo bana Nzambe azana ba façon na ye ndenga autoriza nyama ndenga autoriza ka soso ndenga autoriza ka nzete autoriza ka bambila donc biloko nyo mbisi na mai Nzamba autoriza ki bango ayesi bango relation sexuelle eza pour intérêt ya kobota ko multiplier mokili eza obisona autosaka te ate olobi obali. Mais si vous avez un Nzambe, ça la relation, l'objectif au bout tabana. Et vous avez mais autant vous sakana na vous des autres kabireng. Bien nyoso wana pas Nzamba zo gagner nini. Tous avez même conscient na refaire voir bino avec le temps mais les lote. Ceux qui mutolingo zo maboko pasteur, netinga apôtre des nations. Oyo lobité na besoin bénédiction nuptiale pour baninga basala kango na ko bénir yo. Maintenant na ko bénir yo condition ça la relation sexuelle kaka
pona obota kosala ngo pona sentiment te wana nzamba koya mais soki bongo te frère botika distraction na ba pasteur oyo bazo distraire bino na ba bag ngai naza marié mais naza yango te na lata yango te mais ba koyebisa ngai sikoyo ke civil ezalaka bien pour l'encadrement pour kopesa pe mwasi valeur ezalaka civil c'est-à-dire nde na yeko comprendre na kosala ngo o na sali na sepelisa mwasi nanga peut-être azaka déranger te na nzela eza raison moko ya bien mais soki mpona raison wana te nalingaki nasala nanga ngo te donc nandimi raison wana na okende na civil na kolata mais ntango nga na bokepe bénédiction nuptiale na okesi opa nani nga na planète awa te tosolola na okesi opa nani mpo nga na kwa condition wana te ke nakende kuna mpo so nake kuna na kondima condition ke navandaka na ye kaka mpona kobota wana nde nakei lokola wana ntango soki na okende kuna nga bakolatisa bike oyo ya civil yo ozolinga olata na oyo wana ya nuptiale balatisaka bagi nini nayebi te na mama oyebi ntango ozoloba boye nazoloba ke yango omoni Jésus ya 33 ans azali oyo bafabrikaki oyo ya original asalaki 31 ans selon la Bible nde eza basujet nalobaki soki tozala na temps ntango baopona soki bolingi yango nakoyaka uniquement na développer nalakisi bino bibliquement parlant ndenge nini Jésus alasala 31 po 33 ekosimba te toye komona 5e recommandation nzambe abina yebisa bato na mokili bopesaka badime epai ya bato te po bato bazwaka badime wana baza mpe bazwa mortel neti bino poko ntango yesu ayaki kosuspendre makambo wana yango ye moko abimaki souverain sacrificateur ya suka oyo asalaki transmission te loba asalaki transmission te donc mutu mosusu akoki kozwa responsabilité wana te apôtre au bêtiment du solo il y a 33 ans à Jésus-Christ on dit que non Jésus a koufaki na 33 ans a koufaki na 31 ans oui. Donc naza émotionné alors au lobby nike internet ou azola na biso o ya lingi atani na di recommandation na yo apona recommandation ne moko a lingi ba expliquer donc c'est ça non c'est ça oye lisusu au lobby nike non to pesa ka badim et pas abatute ce que badim to pesa mo na pour le lobby ba sala nzambe ni bazo présenter présence nzambe na scène moyi ce que badim mo to pesa mo pas nani na kalande mutezalaka ke non avant opesa disongo opesa 10 faute mbambeka et que directement pas ensemble mais natan oyo natan ya nouveau testament nde olba ke badim na biso faute ke ne ko pesa ngo epai ya basala nzambe parce que bango mbeto présenter présence nzambe na sena mbo soki na yesi opesa ma verset moko ya nouveau testament ndenge yo tangi oyo lobi wana mama nouveau testament oki na verset moko ya nouveau testament oyo autorisé biso topesa dim opesa ngo te ekozala te po yesu ye moko apesa dime te azwa dime ya moto te atinda mpe disciple moko te kezwaka dime paul azwa te apesa te ngasi eloko ekambwisaka ngai biso bato toye nsima ya bato wana batimote nyonso toye nsima na bango makanisa koki kozwa dime euta biso wana mokolo nango tala mais malachi ezoloba kasi me tolobaka omoni bato wana nyonso natangeli bazaka na molimo mosantu te ozomona toa différent na bato wana bamalachi badavid na biso na bango toa ndenge moko te séparateur eza na kati yesu to yesu nde ayebi ndenge aotala makambo ya batakala na ndenge na bango ayebi ndenge aotala makambo na biso mpe na ndenge na biso tokela galate kuna elobi kabola bozuna yo na moto alesi yo liloba wana eza dime te wana nde eza autorisé yango natangaki galate 6 malachi kasi dime malachi wana ancien testament no yo nde boyolingi ancien testament nga niveau ata moke te eza na ntina te eloko moko ya kuna nga na kozwa te po kuna soko bomi makambo nyonso ezaka kosalama kuna soko bandosala ngo lelo ekomi lisumu makambo nyonso esalama na ancien testament soko osala ngo lelo na te ya nouveau testament ekomi lisumu explike biso na explike biso soko bomi meme osopi makila eza lisumu soki mwasi asali ekobo bambi ye mabanga eza lisumu soki ozwi dime oke kopesa moto alia yango wana kota dime nyonso ndimi kaka na dime nde na dime nde na boyi na se testament na ngai na biso to wana eloko ya korekipere te ntango na bandotanga nyonso ozondima ekomi kaka ya dime olobi ya dime nde kaka etikala
Là, la pasteur, on a cette année, pour ça, une émission, moi, il s'en va, il y a pas de dénomination. Bah, pasteur, bah, oui, l'Ancien Testament, bah, oui, la maman qu'on a bentelé, à ma soumo, bah, ça. Ceux qui ont les gars de la paix spirituelle, à oui, l'Ancien Testament, pour l'Ancien Testament, de la paix spirituelle, bah, ça. Ceux qui ont les gars à bandoroté, à oui, la goutte à passer pour la peau, bah, ça, sur la nani, bah, ça. Ceux qui ont les gars à bandoroté, bah, badine, à oui, l'Ancien Testament, pour qu'on ait des bannières à badine. Donc, makambo nyonso ya mabe akobimisela verset kuna akobimisela verset na Nouveau Testament. Na Nouveau Testament soko ngopesa nzambe ifu motemezela ya kufungwa eza impoté ba obligé yo sur $1000 pesa biso $100 te ya nzambe ezali sur $1000 pesa ta 20 pesa ta 10 pesa ta 200 pesa ta 300 somon wana nde ya nzambe makambo ya Nouveau Testament tokodecortiquer po toza na temps moke tolobi. La 6e recommandation, n'envoyez pas du feu. Ce sont des signes diaboliques. Apocalypse 13, 13, donc une église, moto. Il y a une église, c'est un démon. C'est l'église en Zambéto. L'église, il y a une moto. C'est un Zambéto. Biso, tout ça, la pouvoir. Biso, Yesu, atinda biso te. Attaque au kanga Satan. On y a taillé. Et ça, va distraction. L'église, nous sommes au monde. Et cette église est distraction. Pouvoir Jésus appelle ça qui veut chasser. Au nom de Jésus, au chasser car de moi qui n'est pas téléngana. Au pomete, au simbete, au salé l'autre côté. Yo bengana ka e benena yo. Ne dingana bengana ka benena na pas yo na bengana qui a asa quelque part. Ce que vous ont après. Mais na vous pomete. C'est ça pouvoir wana. Là on va démon, Satan. Deva lo batu kangi to lingi to likote to tumbi. Bon tumbi azike silit. Mais l'autre point c'est pour tomber les choses des distractions. Bande konangai recyclage des termes ya mabete. Malgré que le monde a un mabete, des termes ya mabete, ils allaient kozwa ya sika on a kokola na bondi. N'enseignez pas l'évangile de l'état d'âme et n'appelez pas le Saint-Esprit dans vos prières. Ils allaient mon corps ya. Voilà 7e recommandation. Ce qui monte à vous nango or c'est que le Saint-Esprit n'est déjà puissance. Ce qui monte à l'émission, le Saint-Esprit est en Nzambe. Il y a apôtre de Nasa va passer à l'hôpital. Oh Saint-Esprit est en Jésus. Jésus, ça Jésus. Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Donc on a voyé pour Sabino, on a voyé pour la Sabino. Mais apôtre, Jésus-Christ a dit que madame Kolo. Azaki le mona baye koli. A dit que non. Nakei. Nakotindela bino mosungi. Ah oui. Oya kosunga bino, akoya kosala makambo nga atikali osala. Siko yizo boya molimo mosantu point. Ngana boya molimo mosantu. Ngane na ondima ngo ngana sala ngoti. Eza puissance ya Nzambe o Yesu asengela nga panzambe. Tala die donné nga zawana, siko tiki ebongo akoka makambo Nzambe te. Makambo no Nzamba akoka ngoti. Tindela puissance oyo tindela ka batu ya aide. Yango tindela kinga. Eza te ka tindela Yesu. Tindela puissance wana na sala musala na ye à l'aide de puissance. Peu puissance on ndenge ya pa na ngabo éternellement. Soki na ina sangana na ba collègue serviteur au bazar ya solo, ongane na zabu na planète au de la terre. Moto aza na connaissance ya parole de Dieu pour le tanga ya zaliti. Te wana nazolo bango na kuma Nzambe ya kelilo la mabe. Moyo ka zo. Moto aza na connaissance ya Bible ko le ka zati. Moto aza na connaissance ya parole de Dieu. Ya parole de Dieu ko le ka zati. Azate. Oh, soki mundeko musu pa pressentir que ye pa yebi makambo Nzambe ndenge nga na yebi. So to kutani na ye, ko marcher na même esprit. Et donc il contredire biso ezalata. Et nga na koloba ke non, ko pesa dime na moto ye pa mondi. Ko yebe na Bible na yebi. C'est quand na molimo aso. So to lobi ke non ye zo sangi ba ye pa mondi. O ye pe ayebi bongo. Mais soki moto ayebi te akomi ko nde molimo ko kutana. Et la liste que ya le kingo ke na le kiete. Donc molimo Nzambe nde mutu kolakisa biso na yango batikela biso Bible tolobaka maka eza pe recommandation tokende biso Nzambe atinde toza na 8e recommandation babi la prophétie le miracle parler en langue eza biloko ya Nzambe notambo yango esalema mais esalema na ndenge oyo biso tozomonela te moto ozwi grâce à kosala miracle osali oui Nzambe nga la limité te miracle nyonso esalamaka naza nanga d'accord. Mais ils ont dit que là tu yo na nzoto yo ba nobenga ba ko yo komi ko sala te tika yango esalema na volonté ya Nzambe
Oui, ça va. On a la salle à miracle. Yo le banzama salle peut-être à travers ngai. Ce qui est arrivé que na salle, ils ont salle mais ngai té. Voilà, il faut normal. Pe au lobby prophétie. Aux prophétie le ko la le ko ya intérêt ya yo pour vivre na ngote. Prophétie ce qui nous a batindi et ça va pour intérêt ya batinos. Par la langue ezali molimo nzambe o se manifesta. Ça va pe miracle. Par la langue na miracle ça va pas le mot. Par là, il y a un miracle. Et ça, le maca, place où nous avons constaté que parfois, il y a des gens qui ont bien été. Dans ce cas, il y a une démonstration. Il y a un molim. Il y a éviter, mais pourquoi vous n'allez pas interpréter. Ceux qui interprètent à Zate, ils ne continuent jamais à la langue. Ceux qui veulent la langue, ça, donc, c'est-à-dire, et ça, il y a le putain. Donc, il faut que ça. Vous comprenez, on appelle les commandes, dans le monde, il y a la langue. Ayemba Benzembo na ene na zeso moni ba musicien na biso soi-disant au balobaka musique chrétienne nga quelque fois ndima parce que eyembeli na bango ndezo côté ya batu na mabe eyembeli banani ya bande ko neto musuba ayembi nzembo aminata ndenge Aminata sambelanga Amina sembola sembola loboko sivyo na kati wana umona mbamwa bani abrakata nusuramba ngare eza chanson ou bien eza payé et si kana maman nena abu na kopelate mutu aye eza ba inspiration mutu pa wemba ye pa okota inspiration ce que ça concentré ou bien inspiration et tikali pa na ye mutu ayembaki ou bien komi continuer la mutu nyonso soko zo yemba apôtre soko zo yemba ça concentré musulman so azoyemba pe oli mosanti ozokita soki bote ya ndenge wana moboma batu oli mosanti merci beaucoup apôtre toza neuvième voilà toza neuvième pardon apôtre fidèle internaute baobozola na biso baboye na biso oyo bosabona oyo bosabona te bokontinue kosabone totangi 10 recommandations oyo Nzambe a révélé apôtre. Alors, yom tozolanda biso. Oza na posa ya 10 recommandations te nga na na posa 4e, 5e, 3e benga biso tokoya toko débattre yango na apôtre. Apôtre toke. Yango la net na 9e recommandation. Voilà. Babi na biso ne priez pas en comparaison des autres. C'est-à-dire ndenge ezalaka o Nzambe salelanga lokola ane. Nzambe salelanga lokola ane. Balobi na biso lelo eza péché. Eza péché, eza abomination. Nzambe azomona mutu mabe akoyino kutu omoni na moto apesi Nzambe. Na moto aboyi na ye kopesa. Ezalaka mpe na de bénédiction na kati. Oyo apesi asali bien Nzambe akopambola so apesi na moto ya malamu. Oyo apesi pe te Nzambe akopambola mpo ayebi raison apeseli te. Mais pasi ezalaka na moto oyo apesi Nzambe abandi koyimayima. Bango mpe balekisi na mbongo ngai nafuta ngo tike kaka koinsiste moto ndenge wana aza plus pire ke moto aboyaki na ye kopesa. Je comprends. So Nzambe azwaka bato nyonso bapriaka na comparaison osalelanga lokola salelanga lokola David Nzambe azwaka bango bongo. Mais ntango ozoprier Nzambe apôtre faut kopesa baréférence opesa nani bato bazoyoka yo non faut kopesa Nzambe baréférence Nzambe bibile yo moko olobaki bino bi tokozala na ezali ezolo bato kozala batémoin ya Nzambe na se na moi wana doute oza nango ozayebisa wana okomi Lucifer. Lucifer ayebisa Jésus na Matthieu 4 car il est écrit adutaka omoni ndenge mpe bino bosala nzela na biso adutaka ti ayebi ke eza écriture je comprends mais azoyebisa Yesu ke komama ke obwaka baobwako likolo akotinda baange baya na sécurité na ye. Allez, réponse à Yesu. Yesu arépondra à lui. Yesu kasi ayebisi ye ke komama na mikanda akotinda osala moto okompa bango mibale ese banzamba azali na kati ezali bango mibale ndenge nga mpe na yo toza korapele yo likambo oyo esalama yango tosaka na mateya
tout ça on a makambo ya nzambe te tant yo douter on comme dit si faire directement vous assure te que makambo mais sur le bic ya zambalo la sala nga le mosala qui est an la bible et ça la bon to ko pesa la faut ko pesa la référence et papa on a cadre ba référence wana on a été na te ya tu na moni monto za na niveau ya connaissance ndenge bandeko biso ya ba Ancien Testament na ko mene pe ka na bango Ancien Testament na Moïse tango bana Israël batunaka une question ah ya qui que entre Esaú na Jacob pour une nzamba boyaka Esaú akonaka Jacob Moïse fallait répondre bango tena kutuna nzambe ko question le cas makasi nzamba ebisaki Moïse yebisa bana Israël na nzambe nasala ka miséricorde na ngana mutu na lingi grâce na ngai pe na mutu na lingi donc exactement yo olinga na salela yo ndenge na salela dokas nga nazo lebisa bino na planète terre ngane na responsabilité à Jésus Christ soki na lobi likambo bino bondima ngai botuna ngane pourquoi na lobi bongo mais tant on doit insister lokola yo yebi yo koyebi te eke mabe ya na lobi ba point moto zui oye kotuna ngam na yebi na banda pe na Yesu na koyeso le pourquoi tant on yo defendre pe na Yesu oui nga ça représentant légal ya Jésus Christ na planète nga na ko assumer responsabilité ya makambo ya Nzambe soki ezali une injustice naza parmi ba magistrats parmi ba procureur ona ko loba likambo ya Nzambe pe ezi solution na ko senga lelo tel esale nga na pouvoir même moto mosusu akomona ngo lokola grave donc kobenga kosala ka prière na comparaison ya makambo ya Nzambe voire même kosala la Nzambe on a lik 10 na lui ki boyo lobi boyo zote ya Nzambe na prière eza faute ba pasteur la bino te jamais côté ya Nzambe oui tote ya ka verset au muta bongo maintenant zote ya Nzambe verset pas ça ti tant nous zo lingolo ba likambo olinga te o mettre Nzambe lokola na piège Nzambe ba piège ya kaiti Nzambe batikaka ye tala na Yesu Christ alobi tata longola kuku oyo e na mona pasi ote mais toutefois eza la volonté na ngati eza la volonté na yo tala mwana na Nzambe oyo ofuka makozo bon tala ndenge banga mone na Nzambe mais yo zo banga mone na Nzambe tozo imposer asalelo wa salela ka an eza mabe eza erreur ba pasteur non erreur ba pasteur ba ça na ndenge erreur dit c'est erreur ba pasteur ça ndenge ko tumi ke tant on doit faut besoin ba référence na ebisaki expoyer bisa biso erreur ni ba pasteur ba do ça erreur eza bo Nzambe asala ka miséricorde na ye na mutu ali grâce na ye na mutu ali donc ça saleli donc kas ndenge yo zolinga basalelo yaza na volonté te ke yo asalelo bongo mais yo zolingo la qui sait que salela nga lokolo sala idokas et ce qui m'a dit contradiction na pensant Nzambe tu vois parce que miséricorde na ya sala na mutani oui grâce na sala mutani ye lokola pesi nani yo dokas pe bana ngai pe na kana besoin na pe ce qui ya sala nga siko pona lokumu na ye na sala stérile si on ngala ba lusengi ni asalela ngane moi te na zo contredire Nzambe asala na ndenge ne papa botika koli mama botika kolinga ka ba pasteur ndenge bazo komema bato na ignorance ekende ti yango moni makambo ebele ezosimba te pourquoi ozoloba likambo oza na subasima te oza na libima te mais ozokoloba ndenge nakoloba neti exemple ya Jésus à 33 bandeko na biso oza bapasteur Patrice Ngoyi Musoko je le salue en passant na bafrère Ifo bayemba banzembo moko boya zoba ba bêtise et non c'est l'homme de l'an 33, il m'avait promis, il vient bientôt. Tant que bana lelo baso et pas na ngai il y a 2000 ans. On a fonctionné beaucoup plus sur la génération 2000. Parce que on a maintenant mais cet homme là de l'an 33 c'est qui? On va le dire à Jésus, il a dit Jésus a vécu 33 ans. Donc il n'est pas moudayemba banzembo wana ala tsebino ba verset o ils ont prouvé que Aza na 33 ans. Pour la Bible ba yebi bongo. La Bible ba yebi Aza agneau pascal oyo il a fallu ça la une année à remplacer même oyo ba Israël ba zama olia. Mais tant que 133 ans. Vous en voyez. Mais frère Patrice, frère il faut ba ça na faute. Donc ba yemba par sentiment par rapport à la connaissance ya catholique ba yela ka biso o lelo réveil ya benga ke catholique ayebi makambo nzambe te. Mais yemba ya na malobana. Mais Yesu a 33 ans na yakana. Et ça Bible était
Et ça, histoire ya catholique, dans le 25 décembre, ndenge ba mema kango, ndenge petika na mito ba pasteur. Mais le nom na pasteur azo. Pasteur azo linga, alobi église catholique, eza ya banu. Ako linga église catholique pe, yaza. Otourne comme on est na Bernard. Bernard wana ozora na baptême. Loza baptiste. Parce que vous dites ça et biso de ndenge. Faut faire aba géo. Soko lingi. L'église catholique est là ça d'attente pour aller en Afrique. Ah, en affaire hein. Au moins, mon bout de temps à comprendre, à Tinda, ma congolais, au long de la communion, au besoin de ma baptême, au baptême, pas les habits. Vous comprenez? Oui. Tant qu'on y a un an, net inga bien donné, la mot cannabis aux anglais. Et ça, comme ma baptême. C'est ça. Parce que baptême, on dit bon au boya, on a au boya. Parce que il a au boya, on a au boya ya castor. Ouais, à boy, ma maman, je le baille, tout bétané face à face. Apôtre, pardon. Le va. Eh, non, pas boy, on est sur la boy. Non, des années. Parce que on va passer ça, on va passer ça, on va passer ça, on va passer ça, comme on a dit, et ça va comme Oyo, il y a catholique. Ça va comme Oyo. Attends, le bureau semble là, on a été, on va comme moi, les a pas mot. Mon livre, on a été ça. Si on a des gens qui ont conscience de mon livre, pourquoi? Parce que nous avons créé le sujet Jésus. L'évangile va côté ça derrière mon cœur. Il y a un mot qui est l'évangile, il y a Jésus. Si on a quatre, nous avons dit que nous avons si on a dit que solo, ou Bible lobby par rapport au bâtiment fantastique. On a une différence. Différence les avoir. Il y a une nouvelle vie chrétienne par lobby. Nouvelle vie chrétienne, c'est un bon mot il y a Christ. On a la petite Christ. On a la commission de Christ. La petite. Mais ce qu'il faut besoin de bon moyasika, pour faire vivre bango, na niveau moko ke basa sur na RRT. Il y a un moment de recommandation oyo et yaki. Donc on a dit recommandation, ceux qui ont constaté que point moko de tungisa yo, au bengi apporte des nations de mutaye pa na yo. Vous voyez bisangai naza disposé ya kusala nyonso pour que les nations ba pene za boko ya ba sala nzambe ya ndenge ya wa pour na ko expliquer biso des recommandations pasteur oh mais c'est effectivement c'est vrai yo quand on a zolo babona éviter ba zolo kanga eza penga pene na ça to peut to ke ndina nukuna na zo mona wa na c'est bon 5 ministères de dimano ngo 5 ministères on a zo bisayo moni ngai na za na évangile ya Paul ngai na bima na ndenge na ngai na za na Bible prophétie na ngai za na Romains chapitre 16, verset 25 et 27. Paul a le baka ngai nakoya lequel nakola qui s'abattu nouvelle vie chrétienne. Batu wana batika makambo ya Ancien Testament balanda nouvelle doctrine oyo ya yakili. Ce qui y a vraiment ba complication moke pour en chair azalaki juif. Ce qui n'avait ndenge muda okona ce qui a connu chapitre wana ndena kolakisa bino ndenge ni Paul azalaki koboya basala suma Moïse te basala suma Poutine te ndenge ba Jacques na ba Pierre basili kaka ya ye ba yebisiye ba imposer azongela kaka bokoko pe azongeli yango mais si a prophétiser ka ponga nde na yebo na kozongela te na kobanga na ngaza nga juif te o ba Israël bo isanga yo photo sakaka Ancien Testament ndenge ba passer bazotosa na kobanga ngala zo banga bango te na autosé l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ils ont une côté, ils ont une puissance, ils ont un pouvoir au côté. On a besoin de l'Ancien Testament dans le condonazor. Donc, il y a ça, en tout cas, nous, les gars, ça rien. Il y a pas écoute à zéla, Jésus pour zéla. On a souvent pas nous bête qui m'a sauvé. Non. Bah, ma sauvé, ils n'ont pas Étienne, ils n'ont pas Timothée, ils n'ont pas Paul, ils n'ont pas Pierre, ils ont tout ce monde-là. Mais pas pour enseigner, bah, on sait, bah, Abraham, Jacob, Bana Israël, bah, ça va. Les gens qui vivent à l'époque, les lots sont les côté. Ceux qui ont mis les lots, qui Israël n'est pas qui n'a pas. Nous avons une différence entre exception pour la femme. La 10e recommandation, on va le dire. N'enseignez pas en désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Enseignez que ce qui est écrit dans la Bible. Donc, ce qui est l'eau pour comment on a la Bible, il faut inventer un mot. Pour vous dire, on a une Bible, on a si. Et certain que nous avons changer ma volonté, nous avons accès à des prêches bibliques.
tala likambo na lobaki ezabo yo mpe ntango ozoya ndeko na nga nazoconseille yo koya te obanda koexplike bato lokola na église na yo ozokokotisa bato bulu kaka mpo bandima yo mpoza paster sans de preuve awa ekosimba te awa soki omoni ozoya deba oye mpena obongisi baverse atanga na lobi yo kolobi tala awa balobi boye interpréter yango papa bato bazoyoka bamoni ke yo na ngai tozokende de pere o soit yo ozogani ngai ngai na ondima nanga mpe nalobaka yango na planète terre soki moto ye oconvaincre ngai na miso ya bato le même jour kaka wana ozozwa mai ozobatise ngai omai neti babatele oyo okende na bafleuve wana eza biblique te eza biloko ya Ancien Testament na Nouveau Testament babatisaka bato na bamai te omona baeglise soit disant réveil bango wana na mai Yesu yo mpe obetisaka ye na mai Jean Baptiste asepelaka asepelaka te aboyaka Yesu mais Jean Baptiste moko alobi ngai naza dini te ya kosala yo ngai nde mpona ya pa na yo mpo yo ndenge oyeba yo nde terminator biso nyonso bana na Adam ti lelo tozelaka yo nde tokobika travers yo nga sikoyo nini Yesu ayebisi tika volonté nzambe esalema c'est-à-dire nini ntango yo moto ozana na reine moto akana na reine yaka Jean Baptiste soki ya peti mbala moko ekobeba bakomona moko basala bache yo salela temps na yo nga mpe nakosala omoni ntango badisiple bango bayebisa Jean Baptiste tala komoni moto wana alobaka nini nayebisaka bino nini nga naza nanga Kristo te il faut ye amata nga nasala nini nakita eza bongo d'autant oyo aye Yesu ntango aye na système na ye nde nakolakisa bino ke bateme ya solo oyo Yesu asalaka na badisiple me eza lavage de pied sekola moto bakolo wana nde bateme ya Yesu so bakuti oyo tosala bonko biso na nouvelle vie chrétien tobatizaka bato bongo biso kende na bamai bakosala lavement de pied tosalaka bateme ya lavage de pied we tolafe pied tolafe maboko mpo Yesu eza na mobeko moko te alobaka basala bango bongo mpa baninga kaka yango ere asali bango asilisi abi omoni onga nasali bino mpe bokende kosala bango epa baninga nde komona badisiple banda na acte des apôtres bato nyonso oyo bazwa babateme na bandako se na ndako mai tola bazwa babateme na bandako mosala Paul asalaki ya bateme ezalaki kaka na bandako ya bato oyokaki basangani bamemi bango na mai ntango Yesu Paul akuta bato bamema bango na bamai atuni bango bozwaki bateme oyo ya Jean abime wana ezalaki bateme ya repentance ezalaki mpona bolongo l'esprit wana ya race de vipère okota na monde ya Jésus tala bateme ya Jésus yango abatizaki bango c'est pas donc eza biloko oyo nga naza awa te mpona koegare bato non nga naza mpona komema bato na connaissance exacte ya parole de Dieu c'est ça la mission naza te mpona koegare non soki yo olingi osala interprétation non likuta nga na yo oye odémentir makambo nga nazoloba avec des épreuves peut-être okoki kozala na raison mpo balobi ce message est destiné aux serviteurs de Dieu qui veulent servir Dieu dans une conscience sûre. Et ça, c'est que pour nous, nous avons une ironie. Balobi, oyo balingi nzambe na posala la nzambe na conscience sûre que makambo nga na zosala. Et ça, c'est un solo ya nzambe. Netinga, conscience sûre. Donc, c'est ça. La première Timothée 4:12, balobi yango. Et koko mamubange. Et ça, c'est synonyme de comment vous banquez ça synonyme de bénédiction Simeon ntango bazozela na Jésus Bible ntango elobi balobi ntango amoni Yesu alobi nakozela lisusu nini nakende na ngai c'est-à-dire eza signe ya bénédiction mais lelo ekomi soki koko ndoki wana nyonso na pasteur wana viva biloko boye la face na quelle visite place mona moni biloko ya pasteur na pasteur bazotonga ondimi ya plus âgé et en plus soki amoni ke mbatu baye mettre na baka ya intervention fa bandotuna nana diatre banani wana baye na se wana ote bande komo o mama longo ya kwela wana ba bazana na kota mai wana nini ote ba osenga ba kwei kuna pona ba prier doit berger ko kitabo kene kwa bosa prier akei pe basali quelques minutes après musu baye nini ote mutuma kwei kula nani na boutique na yeweza na fait bon wana tikela nga botaki o ba potre zelanga na nazo akiti mo akiti asali musala
bayeba yini tokuna kozonga bo transport moi papola sali musala na ya nzambe po bande ko tango bazokende yo musu na ba okei net na boutique ya mo na wenze bazokende ko prier neti ngai na eza mabe pepe na ma wa misala ba père spirituel eza misala ba père spirituel oke kusala musala ndenge wana ndenge prière basala ngo pa mo par demande yo ko lungwa pa na ote yo sala prière na kaka non prière basala ngo par demande ba corneille ba bengisa ba pierre ko bengisa kiko ya kosala musala koto musaka musala yo lungwe ba landa kuno aloba no yo prière na ba ba twatikela bino ba ta eza mabe eza malamu te donc balobi à la fin balobi l'apôtre des nations veut mettre fin à tous les problèmes relatifs à l'incompréhension, à l'acceptation mutuelle, aux querelles doctrinales et autres choses. Et enfin, il vous souhaite tous la paix et la miséricorde de Dieu. Apôtre du cœur. Tu vois? Merci beaucoup, apôtre des nations, fidèle et tout le monde se dit apôtre mot de la fin na yo exactement. Bon, pour le mot de la fin, on a la série de bande cognos sur opportunité, occasion, il y a pour l'andangaï par message, beau traiter ngaï ou beau critiquer par défaut, mais avec une conscience sûre, vanli, au landi, ou et comment on est tungi sûr, nous sommes disponibles, na ya pena pour détailler en haut. Chaque recommandation, les gens n'ont pas linéa et belé, les gens n'ont pas sous-thème et belé. Donc, recommandation comme moko, et vous avez cette émission sur tout ça. Yango moni na lingi, moko na moko et kendina, ba étape na ndenge yo c'était là. Le reste, Zambia Sungabino, tout le monde en a pas embarrassé. Merci beaucoup, fidèle cher. En tournant devant la Rwanda, apôtre des nations, Oyo, APC, 10 recommandations, aux ambassadeurs, et yom toujours l'ambabiso, sur le week-end. Non, apôtre des nations, a expliqué un premier commandement, le livre point, ou deuxième ou troisième, sur lequel la fin, et ça dépend, la bino, fidèle cher, en tournant, et l'aime, ça bino, la mission, n'engaye, bon, Zambé toujours. Merci de la confiance, et fidélité, au beau, pesa mission, na Congo, top TV, le bibo, s'abonner, bon, continuer à s'abonner, bon, s'abonner. Kaka bozwa ba news il y a bien quand il est sabino que ce qui est soit zongité tout kutani mikolo mizali koya bye et à la prochaine.